tosenga na autorité ya mboka oyo tosenga autorité ya mboka na biso bamona biso bakanisila biso tozosouffrir tozomona pasi tozobima te bazoboma biso bazobeta bazoviole pasi eleki na mboka oyo tosenga lisungi epa na bino. Congo Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek mama Yasiba Mutombo balandi ya Congo Tek na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa gros bisous euti na cœur sensible na ke kopesa mon papa mon boss Sibo Mutombo papa zwa mbote euti na cœur sensible elongo na libota na omobimba wana na kei na ville ya Aren kopesa wadani mbamu kolo versase papa zwa mitano euti na cœur sensible na kepe kopesa mama chérie yepe alekanaka mutu moko na kopesa batoli vraiment apesa batoli ya malamu na cœur sensible mama na biso Sara tobengaka ye mamu mwasi mbiji otali mwaso kumisi nzambe yo pepe sa ba conseil batanga kombo na yoti kaka likundu na ke na Suisse kopesa mama chérie mosusu Brigitte Savane mama kalate tozokoma kuna otali mwaso kumisi nzambe penza asala ko na suka kwa kitaka motema balandi ya Congo Tek na kokontinue na ngai toli mebotala ya minene ya pasi ya mawa ekwe lisusu na kati ya communauté congolaise tolanda tosenga lisungi epa na muka botela biso likambo oyo basolati peuple botelema biso ya peuple na tozokufa na mboka oyo na biso malonga eza te na bazoto mpe kuna suite eza te tozosouffrir safari please can you help us tozosouffrir na mboka oyo ezanga ndeko akenda kobibisation na biso na Alexandre kuna eza ngai tozomona pasi na mboka oyo tosenga lisungi c'est pour qu'on on est en train de souffrir cette pays, on est ici à l'Afrique du Sud, ça fait mal, très mal. Donc on a ce que j'ai qui cambote, ma konzambo, cambote la biso, ma papa, ma maman, côté la biso les cambo, to souffrir, to zomo la passe l'Afrique du Sud, ah to la passe, biso de la passe, qu'on violait tous les jours, qu'on bomba, qu'on bête, malotango la exacte, nzala, biloko kolia eza lisusu te tokomi na suka tokosenga lisungi epa na bino bandela ya président la muka tokosenga lisungi epa na bino pasi eleki biso pasi eleki souffrance eleki biso pasi balandi ya Congo Tek boyoki ndeko mama akutami na Afrique du Sud commentaire mususu ya kusala ezali te bino moko boyoki aleli pasi bazo viole bango baza na eloko kolia te puisque bakangami na kati ya ndako tala kupo asala video amilati elamba apesi mokonga komi lokola Bin Laden bandeko esali pasi mais eloko moko ningi naloba ba congolais tozaka penza na logique penza te bo excuser na koki ko manquer congolais na kati ya télévision po nga moko naza congolaise boyebi bien ndenge na lingaka mon pays RD Congo logique ezalaka te pona nini biso tokendaka mbangu ya koyoka mawa ya mutu ko azotangisa mai na miso tokendaka mbangu na mutu oyo babeti omona toke toyoki mawa congolais pona kolimbisa obi to leki kutu bato basala kolimbisa congolais pona kolimbisa na pesa ke exemple mobwe congolais ata bayibi mbongo babandi ko beta moyibi baka botika eko
mais ye muta yibi mbongo tangu nazoyeba tangu nazalaki na mabela bakoko bato mosusu bazo singa président Mobutu ke tala ndenga sali makambo kaka wana babane ko fingila ye yoka congolais botika eko akambi pe kaka mboka asa pe kaka congolais congolais pona ko yoka mawa donc asa plus que mawa nalobi boye pona nini na choli kolela ya mamate nazo laksa moi logique moko tozalaka nango vraiment na mona keza logique moko ezo tenir débouté mama leli tangu ya leli wana aza congolaise 100% azoloba nini anglais te azoloba portugais te azoloba munoko te soki ya barabi non azoloba lingala mais ndenge avandi wana oyo bakongo baloba ndenge apatami place wana eza na bipai oyo ahuta eza na mboka oyo babotela ye na tata na mama na ye aza na epai oyo bakundela ye mutolo pardon mais ye na munoko nalobi ke lamuka bayokela bango mawa qu'est-ce qu'on a à voir avec lamuka na minute oyo azokamba mboka te lamuka na minute oyo ye moko tazoluka mbongo libumu na yalia siko mbongo oyo akobimisa soki 1200 yako kozwila yo kuna babiye bakozwila ngo wapi o ba mama boyokela biso mawa ba papa ndeko mama otalaka Congo tchek oyebi pe cœur sensible ndenge pesa nanga na yebi o très bien mais osali kaka ndenge wana eza malamu mpo omontselo kiboete po peut-être baya koboma yo mais ezopesa mawa pe passe congolais bipai nyonso oyo azalaka na Turquie na Chine babeta congolais Angola koloba kutu te koniata kutu donc itapi kutu semie vraiment makambo tango tolobaka tozokotisa division te ça fait mal au cœur ba oyo kutu tozana bango pembeni otie kaka likolo mususu na ngambu likolo musuku no sote okoti na mboka na bango ndenge banyokolaka biso na ndenga mukete boma zairwa tikanyoka eloko wana eza choc pona biso ezalaka penza très choc bo excusez na pesa nani papa tala bato o nzamba tina mokili babomba bango batika banyoka wana ba voisin okila ngambu kuna na Angola bazo boma ba congolais bazo beta na tala image moko bandeko boyoka ngai très bien tozoloba makambo eza logique tozoloba makambo esalamaka soki mutu oza ko inventer makambo c'est que ozokotisa division ba image na tala bandeko esalanga choc batu bakoti na ngambu ya bazombo kuna bazongisi bango boye ni batata mikolo bomona image moko boye bakangisi makolo ya mwana mwasi bazo beta ye bashikoti wana ba voisin to kangami na bango oyo babengi bango na kombo ya bazombo eza kombo na bango me balinga te baloba bazombo bango balingaka soki baloba baangolais mais c'est pareil ngande naza boso balobi na ngake zairwa zairoise na kosepela puisque yango nde kombo ya mboka na ngai mais kuna na tango ozali camarade na moko ya mususu na moko ya mboka wana obenge muzombo obenge muzombo na 12h30 na 45 bobundi boko yoka na kasusu te pona kombo muzombo menga na benga bino bazombo soki okay na bamboke bele bandeko bazonyo kula ba congolais mais loko moko nga na monaka RD Congo e yambaka miselekete bampese bangungi banzinzi bikolo tout eza na RD Congo
na yebite mutema oyo nzamba pesa ba congolais, je ne sais pas. Mais ce qui n'a pas le boye vidéo oyo esalinga mutema passe. Na ndenge mama lelite, mais na ndenge na mona ka ba image mususu oyo bo maltraitaka ba congolais, vraiment c'est choquant. Bandeko oyo bokuta en Afrique du Sud. Tozo mona ba image ezo tambola. Congolais akobima boye na balabala ba zuye penza aza en bonne santé, ba lalise wana ba bandiko bomé na mabanga tia kokata mutema. Na yebite. Nzembo moko na yo kaka na ba réseaux sociaux, lisumu kaka na sala pona botama congolais, nzembo wana ezali. Lisumu nito sana mukili o, po kaka muto botami congolais nde lisumu yango wana. Je ne sais pas. Mais cœur sensible avec douleur comme ça l'émission oyo bandeko beaucoup en Afrique du Sud ba oyo ku baza na bamboka ba voisin wana tenatique na nkuna pour bazo souffrir bino batu boza en Afrique du Sud na ebite bolenga kanini na suka kuna babakisa ka Sud mais bazo be yango Afrique eza l'humanité eza Belgique te eza Angleterre te. Ce qui implique ce bakisa makuna o e pa na biso ezati na RD Congo menga na yebi mutu nyonso oya bota makepa ba parents na ye ngai cœur sensible soki na bota mi na tata nga na mama nanga atato laila kabiketi na kozala na kata ndaku wana na kosilisa jeunesse wana mobali aye abalinga nde na kei me ba congolais bazo boma bino bazo beta bino par-ci par-là toza na mboka oyo biso moko tozolo ba ke tondi nkita pays les plus riches du monde siko ata comme un pays le plus pauvre du monde mais moi j'aime beaucoup mon pays mais eloko bobo sanate mboka na biso omona bato baza nzinga nzinga na sepla kutu kotanga ata bakomba ngote me to na kata télévision okomona bazo chola ndenge mboka ekomi mais faut koyeba RD Congo eza ebemba nyoke sila ka somote na mona kape na etendenge tozo kende boye kaka bato baza bandinga nzinga wana oto bengi ba voisin et pa na bango wolo palata batongi soki ba immeuble ndako ebinna de na ko isaki kuna na États-Unis batongi bandako andenge wana soi-disant mais okomona batiki epa yo bozwi ezali epa yo baganga kake basana ba dollar bazo kende kake epa ba poubelle ezali bozo mona te qu'il y a quelque chose ça ne va pas biso epa na biso na minute oyo ndenge ba voisin balobaka eza payer tondi bosoto toza batanzala toza boye ba foule partout mais na été mutu nyonso nazo kende kini bozo mona te ke eza ebemba nyoko esila ka somote ngaso ke pa wana eza na bosoto ezo lumba solo nako kende te na ko bela yum dana mboko na malamu linga ko kende kini to pousse na nkuna ndeko mama oyo leli na Congo check po avant otinda image oyo obenga ki papa Sibo Mutombo obi papa bo lebela na Congo check po bino botaramaka balobi tango yo zo souffrir zonga na mboka na yo ngana ko préférer na zala na mboka na ngai toza na mama Sara aw alobi ke sensible na mboka na ngai na ko sepela ta lelo balobi ke quitter okene na Congo mama Sara alobi na ko quitter na ke na Congo ata bikedi mikate na te kaka na kwe oza à l'aise pona nini boza komi ridiculiser na mokili pona nini bozo mona passe na mokili boza na mboka na bine tondi nkita ta unga na zalaki kuna na $5 okolia biloko ya bio
ya bio penza awa soko oza na $100 kota kaka na magasin oyo ya ba bio wana oyo ba koko wana ya ba aliment ba koko wana ba belge ba kota biloko ko bimana ngo peut-être 10 ekokate po biloko ya bio ezalaka cher mais na mboka ya biso na RD Congo na tango yo oza na $5 osombi biteku teku osomona penza ke ruti na bio tembele ruti na bio et puis eloko na constant na salaki ba épice akuna tango yo ozolambela ngo ezopesa biloko goût makasi puisque eza ya bio soko okei soki oza mutu abakwanga te oke na manioko bambala ya bio otokisi mbala bo otokisi linioko bandeko na tango epai oyo ozali ozosouffrir bandeko bozonga vaut mieux kuta omona passe na mboka na yo ke omona passe na pays étranger et puis likambo mosusu na tango mutu aza likolo ya mboka na mutu ya mboka et puis bandeko oyo boza kaka nzinga na Kinshasa wana bokuti na baba Congo bozo mona passe bozo souffrir c'est lelo kaka bosalaka oluki 1000 francs obengi nde kwaza na poto ke nazo sala te nazo souffrir lukila mbonga commerce obitango na en tout cas nazo comprendre bibliothèque mais yo muto bengi muta poto ke balukila yo mbonga commerce kaka nde na buti koloba na makolo kaka pambo komi na ba Congo kuna elobi boss na ngai zamba etikala pwelele batu bafanda kate zamba neza pona bilanga mais oye kovanda Kinshasa po otala kaka na éviter soki kini kiese soki nini moi je ne sais pas bandeko et puis tango bozo mona passe na bamboka wana nana pesi bine interdiction ke ndenge bobima bongo bozo ngaso na Congo te bandeko Congolais pe na ebite soto sama ndeni eza pe na batebele babima na mboka wana bakenda na bamboka mususu okomona Congolais azopekisa mwana lo balingala wa malade ngana za mutu naza ko éduquer masse nazo zwa babiloko tout bomoi na uto tombukila ba voisin mais siko na zongi pe na kati na kikati na ngamoko ya Kikongolais kia sensible alobaka na ye awa vima naza na mai ona kotia na munoko te Congo toza na bizaleli mabe surtout qui aime politesse bande ko ngana yebi eza bakoka kala bana ekoloba soko kei na ndako moko oke na mboka moko tango bazo tambola likolo moko na gauche yo peke de gauche mais Congolais soka ke mboka moko batu bazo tambola na gauche yake na droite to sali boy ata ba Congolais oyo bakota na Angola bandeko na yebi ke monioko lezale eza kuna na ndenge ya ba voisin mais Congolais na biso moko pe toza na bizaleli mabe franchement okomona bakolo mboka bazolinga mboka na bango etambola na boye Congolais otie lokoso otie moyibi otie kotonga otie kindumba mais okufa na mbasuti yo ke na Angola kuna obotoli shungu babenga ngumba shungu obotoli shungu moko boye libala soki ba shungura mais okufa na mbasuti bako poliso nzoto mobimba yango tozomona balingwa kirikiri okokende na ba Afrique du Sud peut-être bango batambo na lolenge boye Congolais azalaka wana donc congolaise encore pesito comment ezaki lelo to memi bandeko moko boye na voiture basenga biso auto stop to memi bango ngana tuni bango bouti na pays ni auto za bata Cameroun mbala moko o mususu alobi bino boza ba Congolais donc bango moko batuni kutata biso te mais kotala kaka biso boye balobi ke bino boza ba Congolais donc c'est ça kinga ngapi na kina bi oyebi ndenge nini habité na yebi ke vous êtes les Congolais na éviter ceux qui griffe ba biso awa
soki pe po kaka na tiki tamba na mutu yango naza ko mimon sa naza congolaise en tout cas na yebité po ngai avana yeba identité na bango na tuna ki bango mais yangai ba tuna kité na yebité soki lo lendo wana to sala kanango en tout cas na yebité mais avana continuer na ki na Suisse na pesi maman chérie Linda Stone maman sociale Kalate tozoya kuna zombo te uti na cœur sensible Linda Stone yonde makambo soki na ke na Angleterre na ekope sa mama Hortense mbote bele mama zombo te uti na cœur sensible mais boss pe mutalobi na pesa yo mbote yango mama sociale mama Hortense na Londres on a pesa mbote na zongi lisusu cœur sensible ata seki kolanda koseka wana te naza mutu moko très compliqué bande ko kongola so nyokama ye moko alingi anyokama kaka ndenge na lobi boye ezala ta bande ko bakena na Chine okomona kongola memiki muyibi de na Chine azokanisa ke ba chinois bazana na kisi te bazana kindoki te or ke bango bako ko miso kizengi na minute ba oyo bava na Allemagne amemi ki muyibi na mboka ya batu alobi ke ye azo yiba po bango bakenda kozwa biloko na biso na Congo magasin oyo koti peut-être pe soko tuniye mboka mo ya RD Congo kenda sango ayibite akenda te ata koko ne moko pe aleka kuna te aluki mbongo ne na pasi yango afongola magasin wana ateka biloko na ye yo opoti penza na kimoyibi na yo na ki impoltes na yo ozubilo ka batu olobi ke bazo futa masumu po bango bazwa ba or ba diamant na biloko basala ba portable sokini na ba coltan est-ce que ndeko wana tanga ki ba classe na ye azata na mwa nguma moko ya coltan boy moi je ne crois pas yangwana ayebi pe yangote ya mona kaka portable aza ko utiliser mais ayebi na epete ke eloko eza na kati wuti na Congo mais balandi ya Congo check bo sipote ka cœur sensible ndenga zali eza batoli o ezali ete ekoko bongisa yo eza batoli o ezali ete ekoko pesa yo droit chemin moko boye bandeko et puis maman o yazoli na Afrique du Sud eza lokola na moment ya Mobutu ba beti yo quelque part yo zolo ba ke papa kasa vubu tela ngali kambo oya ko zwanga mais oko kufati net na moment oy ba tu bazana pouvoir en place tinda mbela na yo ba ko ya ko zwayo mais yo zo benga telema nga kutu na lamuka kasi te soko teleminde olamuki c'est ça ndeko mama esali passe makasi to choli penza kolela na yote to yoki mawa mais eloko pe nina loba na pouvoir en place qui a sensible bazana echa mutu bakata eloko eboma kese longwa pouvoir en place oye ezala ndenge ezozala ndenge pe ezali sikoyo na tangu boyoki ba congolais bazana passe na ba pays étranger bo pesa ka mwa momoko boye pour le coup na sa pena mutu ya trop politique te ezana likambo ko boye salamaka na kala na Congo Brazzaville papa na biso Mobutu alobi 24 heures soki bo sali boyete biso na bino relation ekatani atindaka mon likambona esaretaka mais eloko na monaka okomona congolais bako beta e partout bako sasa e bakatie ata momoko ya gouvernement ezalaka te ezeloko muke salamaka te tangu biso toza libanda ya mboka ndenge toza awa na France na Belgique na Allemagne toyebi ke papa na biso mama na biso ezali gouvernement en place tangu likamoko esalami na mboka o cœur sensible azovanda soit basali mabe fo mon euta na mboka kuna eye comme ça likambo na eleki et puis biso moto yebi na tango likambo elobami na RD Congo eza na Angleterre partout na Europe soki momo ke outi na gouvernement babangaka puisque les seli mboka o banduka ka bomengo les seli mboka o bazwa ka bomengo
oyo bazo tonga Europe mobimba ezali RD Congo. Mais na tango parole moko ya nguya ya makasi e wuti kuna e baksaka implicite. Mais Congolais a souffrir bazo bomaye respect zate partout ata momoko ezate bozo livrer biso kaka na Satan. Ngai penza na komi na ngoko kende na suka na ebite tolini ni na pesa na sina lobi nyonso soko moni ke epai oyo zali ozo souffrir zonga na mboka na yo mutu azalaki place wana ase awuti kokende vraiment ezo sala passe makasi bolela kande wana on dirait ozangi pays mais non zonga pa na yo nazana ndeko mama tozane pe pembeni yao pona tsama na monoko te mama sara encore alobi ke babotama 12 mama alobi ke babotama ka 12 papa na bango ayaka kotika bango bazalaka penza milenge bakolaka mingi te même mama na bango kaka na mboka wana oyo kimi a supporter bango tina ndenge bakoli bakomi batu mais yo mutozo lela ke o mizipi lokola Bin Laden okozonga na mboka note pourquoi et pas oyo zali soko yebi ko sala ba démarche te tuna ba ko l'action ambassade lobi na tongo kende na ambassade na biso loba ke nengi na zonga bu futela nga itike yozo mama okobatla bo moina yote yozo zela kaka parole ya lamuka na tango yozo zela parole ya lamuka na ndenga za ko lala bongo na tango ya ko lamuka basi ba bomi yote bandeko beaucoup quand ça qu'est censé on sala aventure ya ba aventure te batla bo moina yo batla bo moya bana na yo famille pe bazana besoin na yo maman sois courage lobi na tongo les tozana les 30 les premiers et que ça la férié monde entier les deux maman potamba on ambassade na biso o en Afrique du Sud yebisa bango ke nga passe l'équipe bozong sangai na mabela ba koko na RD Congo kuna okokufa te mboka na biso ezalaka bandeko batu bazo souffrir mais yo soko ke yo za sika batu oyo yoko okokuta pembeni ata bandeko na yo te na yebi ke Congolais ezalaka motema malamu bako aider yo ata na bikedi ya pamba bako pesa yo o bana kolesa bana oyo kokena bango tika kozela telema ti mokolo bango bakolamuka oya ko kaba bo moina yo na Satana oyo lilobaka sensible azalaki na ngonde yangwana pardonne ko bosana ezape na bandeko mosusu ba papa ba mama soki osalaka na poto ozana yo bien wana to boite ovandi na yo mais ezana bandeko mosusu bazanga kutata bisika kolala okomona sana 10 valise mosusu abomisaka na mele valise mosusu abombisi kuna kota Lyon valise mosusu eza na Berlin valise mosusu eza na ninyo na mboko na Belgique valise wana oyo abombisa wana eza bilamba mokolo kokende Belgique na France okomona ye mutu avanda na France mokolo kokende na Belgique akena sapatu na pantalon ya jean na chemise ayebi ke valise moko eza na verse abani kolata wana pona nini asana ndako te et puis pe batandeng wana balinga matanga na poto puisque lokola ndako eza te ayoki ke kuna matanga ezali encore mikolo ba congolais bazo kufa tellement ya trop nazo comprendre te na tangu ndeko bandeko modela ndenge wana ayoki ke matanga ezali quelque part boyo soki mutra kufi na ndenge basalaka programme na enterrement eliaka mois 2 semaines okomona na moya tamboli aye avandi wana yoko kanisa ke azo ko sunga ndeko mama perdre mwana azo ko sunga ndeko papa perdre mwasi nzoka sans domicile azo ko lexa na ye pour moi 2 semaines wana ala kana matanga
siko muta mudela ndengo na bandeko okozonga te pourquoi nini ka kozo sala na poto est-ce que pour na poto na pardon na mabele bakoko obomaka mutu atakuta obomi mutu eloko ne limsa mate tozo mona awa vedette na biso munena yebani mokili mobimba Kofi Olomide asaki na interdiction ya France ye wana azotandwa na Tour Eiffel ya kende boy akiko sombela mwana linette soki ya $400 soki ya combien ye wana azotambola suka ye wana akomi koya na France mais yo pe atosali ka moko songolo zonga na mboka na yo nini kaka congolais nini en tout cas ngana zo comprendre te vraiment soko keina na porte de la chapelle et ça qui passe makasi bino moko bomonaka batu balali wana libanda ba me finiki bilamba moko boye bomoni ba bilambo ba me finika kawana nenga kezaka don muta kufi na mai balati elamba ngala kanza kutu ba uto kufa na mai nzoko batu normal ba européen na porte de la chapelle en France balali wana ba ndako ezate eloko kolie ezate ngako na saka muti ya mawa mais soki nazo le karawana na pesa keloko mukote po awa na poto na tango neti kaka siko soki na lobike na ke na ambassade ke ngai na ba na ngai na décider na zonga na Afrique mindele kutu bako mona ke moins de dépenses bon débarras donc boza combien nani fra ombimba tozali ngai mobali na bando zali 7 ndenge bakobimisa ba billet 7 ya na mbangu po bayebike basokoli maboko abu pia sikoyo yo ovandi kaka na poto pona nini et pourtant na bamboka na biso atakaka o creuser mabelete ozuka bambuma kako ya bitekuto ko bwaki poa tala ndenge ke bima obandi ko lesa bana koloba okoloba boy oloba te chinois azozo mabele ya Congo azokende kolona biloko na mboka na ye chinois azozo poubelle ya Congo azokende kolona biloko na mboka na ye mais biso moko bakolo mboka toze ba valeur na ya mboka na biso te batu batondi na Kinshasa misale ezate yo pe mutu za na poto sans domicile fixe o kambola bilamba partout sinde bakoma kolesa bino mais mutu ndengwana olingi pe kozonga te tango yo kokita kuna ali parisien ngana yebi binoti soko ko ndenge toza boye papa toza na mais ndenge toza boye to baka toza to banda mais soko mutu okena jie abani ko pakola ombia siguro abani ko nyuma ombia partout abani ko die kumuna partout cha ale soki tenki e bongi na jia kiti o parisien ya wapi parisien ya sans domicile tango pa ko kita ndengwana akitipe na mbonga molonga te azui $100 à changer en franc congolais comme itala abandi trafic d'influence nga siko mutu na bana ko débrouiller bino na poto na ko bana ko débrouiller bino donc ko sukula penza puisque oyebi ana poto muta ko ko zana 60 ans 70 ans nga na sana na senan mais faut ko débrouiller batandenge wana ko sukula bino mémoire pour mémoire na mise à très sale respect za batute okomona kudu tata mokolo soki bazanga musala na feti tala ndenge azobina sans respect wana bato bakobenge noko baza na mesa wana kuna bazotala azoningisa pe luketo mpo azoningisa makambo ya malonge eza nango te sesila puisque malili ese kota e bafoi makambo nyonso bamakambo tu ese ebeba wana mpenza nakomi nanga na suka boyoki toli oyo carte sensible apesi vraiment bandeko tu na bonde bino komona Yesu bipai oyo kenda soko monike somona pasi zonga na RD Congo zonga kuna sete beta mipo biloka boeza malamu te na mboka na yo moko oko s'en sortir nanya kopekisa yo ozwa sanya mikate otia na balabala ozote et puis na tango yo zongi na Kinshasa soko monike via Kinshasa soko kokate ndenge tozolo bato batondi mutu no sa uta epai soko zali mutu ya Bakongo simba nzela matana mituka oyo bato ya Bakongo bakena nango kende et puis tango yo za na mboka eza mie na bisa bino lisolo moko na kenda kotala
mama leki na biso na ba Congo alambaka madesu alambi ngolo alambi pondu alambaka biloko mwa mingi na bambinzo mais akendaka wenzete abimisaka mbongo ata mbongo mukete mais biloko wana nyonso tu o mama leki nanga alambaka wana soko ozana Kishasa banzungu etelemaka wana ukobimisa mbongo ebele mais kuna mama leki akendaka wenzete abimisaka mbongo te biloko tu eutaka na bilanga fufu euti na bilanga madesu euti na bilanga pondu euti na bilanga mbila euti na bilanga Kishasa ngope na kalaba na be on kid la belle vraiment na pesi boss na ngai si mutombo azaki na kote na ngai na pesi mama Sara mbote bele na bandeko nyonso o boza na kati ya aren botala kana binoti boza ko ignorant botala kate ko ngo check otala te yonde nani check na suki Kongo check TV Yasiba Mutombo Kongo check TV Yasiba Mutombo Dina nyese na Kongo check mama Yasiba Mutombo Kongo check TV Yasiba Mutombo Kongo check TV Yes papa Siba Mutombo Kongo check TV Ya papa Siba Mutombo yeah.